kolala kolamuka eza abitidi te soki olamuki na ntongo opesi nzambe merci onetoli ye osanzeli ye mpo okumisi ye mpo azali nzambe na bomoi azali nzambe mobateli motomboli monetoli moko te asalaka lokola ye moko te atombolaka lokola ye kombo na ye Adonai kombo na ye El Shaddai kombo na ye Narcisse de Saran kombo na ye Cèdre de Liban ye nde nzambe malamu ye nde mobateli malamu ye nde mosungi na kokamwa azali nzambe na bomoi tozali bongo on direct ya Sentinel TV bozolanda biso pe live na Sofkins TV oyo ezoemetre na Canada kimia na yesu ezala pa na bino tongo oyo ezala tongo malamu nzambe abatelaka tombolaka amona biso journal lelo ezala journée malamu journal lelo ezala journée ya kokumisa nzambe ya konetole ya kosanzole po aza malamu mingi oyo abatelaka eza ye oyo anetolaka eza ye oyo asanzolaka ezali pe ye oh nzambe malamu nzambe mobateli nzambe motomboli tongo lelo tozokende kopesa nzambe merci aza nzambe malamu kolala kolamuka eza bitidi te soki olamuki na tongo kumisa ye sanzola ye netola ye mpo aza nzambe malamu soki ozangi maloba ya koloba yembaka banzembo ya lemoloto to banzembo ya basali na nzambe ya kala tango bazalaka na basimbikisi te tango baza kolukelongi na nzambe okoki koyemba banzembo konetoli kosanzola ye nzambe aza nzambe malamu moko te akokani na ye moko te anetolaka ye alors bolanda ngai toyemba nzembo oyo moko te akokani na yo moko te akokani na yo solo moko te akokani na yo masiya ye moko te o akokani na yo nganga moko te aza lokola yo marabu moko te aza lokola yo solo moko te akokani na yo masiya ye moko te e akokani na yo bobele yo Yahweh bobele yo bobele yo Yahweh bobele yo bobele yo Yahweh bobele yo solo bobele yo Yahweh bobele yo totomboli mongongo kokende kopesa nzambe merci kokende konetola ye kosanzola ye soko yebi kosambela te okoki kolanda ngai landa makambo oyo nazoloba kolo totondi yo kombono nzambe malamu kombono mobateli malamu yo mosungi na bato yo mokeli na likolo mpe na nse omikela yo moko ozanga tata ozanga mama yosho amashi ezali yo merci mpo na ntongo na lelo merci mpo na pema na bomoi merci mpo opesi na confiance naza kopema na komisio yao na netoli yo zwa na yo lokumu journal lelo tambola na ngai journal lelo bima na ngai journal lelo zonga na ngai bana na ngai mwasi na ngai mobali na ngai na maboko na yo bafami na ngai na maboko na yo plan nyonso tu ya monde de ténèbres na bomoi na ngai ya famille na ngai ezala nul et sans effet makile etangaki na Golgotha et purifié corps âme esprit na ngai moto na kombo na Yesu et détruit ba flèche nyonso tu enflammante oyo monde de ténèbres akoki kobongisa zwa na yo lokumu netolama na yo sanzolama na yo nzambe malamu natondi yo na komisio poza nzambe kolala kolamukiza bitidi te olamusinga na tongo ya lelo na netoli yo bien aimé soko sambeli bongo prière a mokuse ezali prière moko efficace liboso na nzambe soko moni po okende molai na nzambe eza problème te
konetola kosanzola ye ntango ozokumbamela nzambe ntango ozonetola ye kotiaka baproblème na yo na maboko na ye te nzambe alobi na mwasi ya mosamalia la femme mwasi ya samaritain ayebisi ye l'heure est venue où l'Éternel cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Nzambe azoluka ba flatteur te, nzambe azoluka ba complainant te, nzambe azoluka ba oyo baluka ke kaka te po wana problème, nzambe azoluka ba adorateur. Ngande nazaboyi na koma na nga adorateur, na adoraka nzambe. Ko adorer nzambe n'est autre que lui dire ce qu'il est et ce qu'il a fait dans ta vie. Ko adorer nzambe ezali ko talisa monene na ye, pe ko yebisa nini asali na bomoi na yo. So la muki na tongo yebisaka nzambe nzambe na pesi yo merci nalamuki awa naza na bombone te nazopema na kimia nalamuki awa na makasi ya noko te na makasi na yo eske naza obligé naza envie mais na mawa na yo otiki nga na bomoi na pesi yo merci na kumisi yo nzambe ni na batelaka lokola yo nzambe ni na netola lokola yo na pesi yo merci nzambe malamu journal elo ezali kabo yo pesi nga na tondi yo na netoli yo na sanzoli yo obani okumisa nzambe est-ce que oyebi que chaque jour faut pesa ka 10 000 temps chaque jour toza na 24 heures na kati ya 24 heures faut pesa 2h40 ou ozokumisa nzambe ou ozonetola ye ou ozoka mateya ou ozoka kaka musique ya nzambe nzambe akotuna biso to rendre compte na temps nyonso tu toperda na makambo nyonso tu tosala mabe toko rendre compte oyo nayebaki te oyo nazalaki informé te bateyi baza ebele ya malamu bazoleka na internet moko na moko azwa d'expérience na ye kaka po oyo ozala sauvé nzambe na mawa sorry. Alors lelo toyina ko benda batu matoi soko longwe na ndaku na yo okene sika babengi église ezala na ndaku ezala bosambela na kati hotel pona bapoto awa omona hotel moko na se bapesa mino pavillon bosambela nazaki loger na Saint-Denis na Paris na hotel moko eza wana kaka na gare à Saint-Denis salle moko munene eza na ba église ya bosambela donc na bapoto makamwana yana soko okei une église okekoluka mutu te okoluka tata mwasi te landa motambusi landa vision oyo nzambe apesi pa motambusi mikolo koya vendredi koya na kofungola yango bato ebele bakozwa baproblème mpe bato ebele baza na baproblème na mituna baona badémon soki ake esika alingi kolanda vision oyo akuti te alingi koya na bacollecante des sauvages makambo na ye ayekoli ya buzoba oyo ezanga ntina yango omemango na église mingi bakobetama mingi bakozwaka baproblème mpo nzambe basakanaka ne te musala nzambe eza facile te musala nzambe musala ya pasi lokola musala nzambe eza te ye bango lero ndimi yesu oyambi lokola seigneur mpe sauveur odéclaré guerre mondiale contre basorcier ya monde entier alors soki omoni yango eza pete eza musala ya pete te oyo azoyebiso azosala musala nzambe pete azotambola na satan mwana na nzambe asolo ezala baabraham banoe bakoyebi soki musala nzambe ezalaki facile te nzambe azwa lokumu même les apôtres alors tozokende na Jérémie 15 Jérémie 15 tobandi na 15 Jérémie 15 tobandi na 15 et 17 tu sais tout ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je ne supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je ne suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je suis assis solitaire
car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et si tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de devenir vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Soki totangi awa ezali mundimi azoko lela. Jérémie azoko lela nzamba yebisi ki ngam na poniyo. Soko kaboli mabe na malamu. Na ngonga na koya. Na kusala yo mir ekuke to eloko kobombama. Mirai lokola ere. Pe bako sala yo la guerre mais bako kokayote. Et ngai na kobunda na kote na yo. Je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bako sala no la guerre. Bako bundisa yo, mais bako longa yo te. Awa na keko ben na matoi na bana ya Congo. Tozo lela. 19 ans. Y'occupation. Babomi 18 millions de Congolais. Maramba balkanisation, ata ba tcheba mundeko na bango na minengwe. Meti lelo ezaka Congo eza okabwana. Mutu moko azo kokabwana Congo ti. Kabila ye 16 ans abomi azo boma na butu nyonso abomaka mikolo nyonso abomaka ba Congolais. Mais akoka kosisa te pe ye wana tozo bengana ye. Nkolo alobi ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Bako sala makita. Bako sala bitumba. Bako lukelo ba problème. Bako longa yote. Po yozotamola na nzambe. Po nzamba zana yo. Mais avant vivre liloba na nzambe. Avant vivre protection na nzambe. Kabwana na makamweza mabe. Na weza malamu. Tozo le lambo kezo kipe. Mais bozo continuer ko kende pa ba pasteur ba lobela mboka te. Bozo continuer ko kende ba église ba pasteur ba simbikisi. Ba pasteur oyo ba numba. Ba pasteur oyo bazana makamwa mabe. Bino bozo continuer ko kende. Alors faute ezali ya nani? Faute ezali ya bino. Faute ezali ya batuana te. Alléluia. Faute inde ezali ya bino. Bozo continuer ko kende pa ya ba pasteur ba bunga nzela, ba ro ba lobela mboka te. Bao bazaka kapona poche na bango bazwa mbongo na bino. Bino batu bozolanda bango, eza faute ya Nzambe te. Nzamba lobi ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Bako sala yo bikita, bako sala makopa, bako yana butu pe na moy, bako kokote po Nzambe na bomo ya zana yo. Mais lelo oyo tozomona le contraire parce que bana na Nzambe ba bungi nzela. Bana na Nzambe bapesi Nzambe mokongo. Bana na Nzambe balandi batu na soloka. Bana na Nzambe balandi ba demoni. Bana na Nzambe bazali bongo ya kobunga nzela. Yango moni batu ebele sorry bazo sambela ba omona réponse te. Mikolonio surtout akendaka na église mazo koka ko vivre bolamu na Nzambe te. Nzambe azomona na te, azolela Nzambe, azoluka Nzambe, azomona eloko te, batu kutu bazoseka ye, po ete Nzambe azomona eloko moko te epa na yo. Nzambe aza malamu, Nzambe aza mobateli, Nzambe aza motomboli, Nzambe aza malamu.
Tata Nzambe. Ezo umela po zoto salibe ko na Nzambe te. Ba inconvénient ya koboya ko to salilo ba na Nzambe. Tozali en direct ya Sentinelle TV, Soft 15 TV. Voilà la kola mukeza habitude, petit déjeuner. Journée à l'élo, c'est la journée à bénédiction pour na bomo inayo. Côté ka bokonji na hoteli kolo na nzala. Bien aimé, Ndekwazoloba, soki tomati na mangengenge, tomati na tendance, azotanga bisika akendaka ko gêner, bisika akendaka ko luka nzambe, bisika akendaka ko lelela nzambe. Bato ebele baza lelo kolanda biso, baza na poto, baza na Afrique, baza un peu partout, bazo luka loboko na nzambe sala, jeûne a évité, prière a évité, don a évité, offrande a évité, dîme a évité. Na tuna bato mususu olobi oza mundimi okendaka na église wana opesa ta dîme te opesa offrande te siko yebisanga oza membre église wana na ndenge nini po ozokende otia trouble nini oyo yo koyi kolela po nzambe asalelo miracle. Lik quelque part azokoma centenier mwana na azobela balobi nkolo azo mérité miracle wana po atongela bango synagogue. Nga nazo tonga église na Masina facture ezali $2750. Mais à l'époque église wana au centenaire tonga ki faut ezala abimisaki au moins ba 30 à 45 000 dollars yemoko abimisi pona nzambe balobi azo mérité miracle. So yo zo luka libala ozo luka bénédiction ozo luka ndako mukanda ozo luka nzamba sala sacrifice ni oso sala mobola ni yo sipota veuve ni yo sipota orphelin ni yo sipota église ni yo sipota kana misolono na 10 000 offrande po nzamba pambola. Balobi to somba eza différent na ko somba mais balobi nzambe balukaka ye nzambe amoni sama ako répondre na prière ako répondre na jeûne ako répondre na ba don ko aider ba bola ko tonga l'église ko sunga misala nzambe. Bien aimé, nzambe azoloba ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas parce que moi je combattrai pour toi. Nzamba va combattre dans n'importe qui. Et ça c'est le comment au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comment ça va? Oh par sa grâce. Nabuto Pumbwaka. Bazotuno comment tu vas le par sa grâce? La grâce de qui? Ba hypocrite. Ba lingi comment nzambe trop mais misala na bino zo la sabino ke boza na nzambe te. Et là teli na bino comportement na yo ezo tali so boza na nzambe te. Comment yo mutu mobimbolobi oza mwana na nzambe oza na église mibale. Okenda église à tour à tongo na après-midi. Osala sangisa sangisa osala sangisa sangisa okomena okozwa diarrhée ya molimo po kote o bazote yo makambo lukuta lero ya kote makambo solo moi osala mélange ya te bino mo bozoluka ba problème. Il faut yeba kopona oza wapi osambelaka wapi soki okotikala epai ya Jésus de Mbandaka azo continuer na okosa bino
azo continuer ko yiba bino bambongo, azo continuer ko loka bino. Pona. Oza libre à kopona. Mais na souka ba conséquences ezali. Nzambe alobi, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Moi, je combattrai pour vous. Na 21 alobi, je te délivrerai de la main du méchant, je te sauverai de la main des violents. Na kolongola yo na maboko ba violent, na kolongola na maboko ba méchant. Ezali ba promesse nzambe azo sala pona Congo. Ba violent Kabila, ba Rwandais, ba Tutsi, ba violent, misala na bango ko boma batu ba melaka makila po ba yebi nzambe te. Mais ba ye ko salere ba ke ko luka problème pas batu ba sambelaka solo. Abraham alobi ye azana promesse ya Genèse 12 1 à 3. Ngape Proverbe 30 dans un an. Je bénirai celui qui bénirait Abraham, je maudirai celui qui maudirait Abraham. Bino tout bolingaka ngate. Bino tout bozala ba problème nanga. Boba na kolinga nga siko parce que soko linginga nzambe nanga a bénir yo. Soko boyinga nzambe nanga a maudire yo. Tala batu nyonso o balinga ngate bomona ndé makamna bino bloka. Bomona ndé nyonso bosala esimba te parce que yo la kelinga mabe et pourtant nga naza na problème na yo te nzambe nanga ko la kelo mabe. Congo ezali mboka ezana bilaka nzambe. Tango bino boye boboma. Bato bazaba innocent, bato ba yambi Afrique centrale mobimba wana, Bangolais, ba Congolais, Brazzaville, ba Zambien, ba Rwandais, ba Burundais, bazalaki koya ko batama na Congo, to lesa bango to mela bango, ba lingeli biso likita. Pona likambo zanga tina ba yini biso. Ba milakeli mabe bango moko. Nzambe akobundela biso. Nzambe azana biso. Nzambe azana biso. Nzambe akozala toujours na biso. Nzamba za mobateli. Nzamba tika kaba oya ete. Nzambe na bomo azali mobateli, azali motomboli, azali oya batela ko atombolaka. Ndeko nga foto lukaka nzambe. Foto kangama na nzambe. Il faut respecter makambo na nzambe. Tango zo la muka, pesa bo moine pa nzambe. Luka pasteur a solo, luka église a solo. Soko ke mi pesa zala docile vanda lokola muto ayebite. Koya kowele la kokoma pasteur, kowele la kokoma ba prophète, et ça l'esprit moko ekoti surtout na bana basi. Omona zo welisa, ngai funa za la mosai na nzambe, ngai funa za la docteur, ngai funa za la prophétesse, ngai funa za eza déjà molimo ya Jezabel ki ndokise koti na kati ya bomo ina. Nzambe falo bana kati ya mosali na ye po yebso kitie. Et batu nyonso tu oyo bazo yebso zabo mususu azo luka arracher na makasi. Bien aimé, Nzamba ko beta bato belé, Nzamba ko bloquer bato belé, Nzamba ko éduquer bato belé po bato wana bazo sakana Nzamba. Soki makamuno ezo umela, luke longe Nzambe, Nzamba ko sala minene, toke